banda na yo. Car ninge tolobaki hein, 3W Congo Sika. 3W Congo Sika.net tolobaki biso tout ça la musala. Artiste ya munene za mboka oyo kotelema za grand artiste. Hein, beaucoup découvrir. Donc on a tenté pour ton matanga vie, maman comme belé toi mboka stress. Pour découvrir ce qu'on va se présenter, tout ça la matanga vie king, muto zamani, hein. Mingi mingi, this is me, album à viecilité, toujours les la minute to les livres na biso. Donc bana banda na minute matanga. Donc Congo mobimba diaspora ba les livres. Donc toujours actrice, na ebité ce ko banda na ko yemba, ce ko banda na ko message na ebina mté. Actrice, bana Congo sa ba landa. Na ko yemba, semboyo, onaye, mwana mama. Na ko yemba, j'ai laissé Boyeba tina nango na mela kata na meki komela pona langwa nesi osele mama merci yawe yawe mimi chez papa oyeba ka pimel Vena ngevala mala cause on a changé comme on a dit. Mpona soni nyonso yo kisinga. J'ai perdu des amis pour gagner ta confiance. C'est que femme fait, c'est que Dieu fait. Na changé kimboka, likolo na yo die. Tu m'as trahi, on dit me singa yo. Oh lelo yo. Nakoki kondima te nasonga mboka esika tobandaki nakokota ndako nganga babebisanga memoire mpona bosana nakoma kizengi. Ah vraiment toleli père spirituel Komambu hein, Komambu Viking Kester est mené à prêtre. Tu es artiste, mais nous sommes artistes, nous sommes pas la grand chanteur. Il y a des grand frère, yo bien nani, na comprendre. Zoébé le procureur mon conseil bayebi grand frère propre. D'abord bayebi. Bon? Bah tu vas vite on a figure, tant on a figure. Bayebi donc ça vous terre ensemble. Quand on est fait na biso voilà la pose on a souci nga d'ailleurs lelo. Mes condoléances à musiciens tout ya Congo na tout toujours les sous après violé. Donc viva la mala cause via na pesa ngapi sentiment ya la musique via wana mtu akembisa zoebela mukonza bayembi susu bayindusa bamayele mususu donc talaka on ezaki via mo linga pe biso trop linga famille na biso trop on a pena pire vie. Donc mes condoléances na grand frère papa zoebela na famille na biso mo famille ko été na ba musiciens so congolais donc mawa mingi so la mawa. Et c'est un qui t'a Paris, mais malheureusement, nous avons charge, nous avons un concert le premier. Oui, à Stockholm. Nous avons un concert à Stockholm le premier. Si on a Betty Yango, Tokoleka, Naroke de Tanzanie, si on a vidé la France en Tanzanie, on a un orchestre en Tanzanie. Si on a vidé Tanzanie, on a des kin, on a les cas, na bandal chevier, na mon grand-mère. Grande-mère azawana, mère abote vala mala cause, bandeko bazawana, tu ebi famille bazawana. Ça l'a bien geste. Ata geste ya salam kama mona keno toleka ki si Dieu le veut, nous sommes boka nzambe donc c'est ça quoi. Donc on a pas signé na motema. Le vieux Senta, le vieux Jimmy ils sont triple. Le vieux Maza, le vieux Ndousse. Vieux oyo apesanga ba sentiment koyemba, hein? Fini les fiançailles, kimpia bioko balana nié. Fauteuil nani tindela ka famille sango démocratie l'état salire censément pona sapato kokine lokolo na yo jileka toyakana mokili poto bala tobota mpe tobokolo tokolisa bango mpe bopelei babota babokolo mpe bakolisa bongo na bongo kotambolaka oh mwana mafilo ototanga baye babaladi ah venange vala mala cause donc ba souvenir ya vie et aussi la kate ezande ya libela na libela
souvenir ya longue histoire mboka album susu ya kala talaka vie banda banzinzi to bana mingi tozoka banzinzi ti l'autre on a vie si na ba Est Afrique bandi maka banzemba vie ya kala donc et ça pas si mingi na mutema mais c'est ça quoi zaka nzela ya biso nyonso donc pas si na mutema mais trop ça n'est à partir à bachant quoi sola baninga bakomi kotuna mikolo na lelie soki basoma liwa na mbongo na kosomaka ya efala liwa talo mingi na miso ya nzambe makonzi evala mala koze na leli nakoyikeye mama nakokufa mama na mwa sigarete